Bonjour, bonjour, na peuple congolais, et c'est quand Bozouami, Topino, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous avez information, na biso, une vidéo, na biso, peuple congolais, et c'est quand Bozouali, Topino, Mbote, bande konanga ba congolais, to le belkamo, oyo, itali province ya Lubumbashi, na tina ya insécurité, ya makambo, oyo, pasaki, mukolo ya lobby, mais ils a toujours na problème, oyo, ils a ko passé. Yango biso toye kopesa rapport tolobaki lobi keno basili kokanga to kosilisa ba désordre wana mais ezo continuer parce que insécurité eza makasi. Yango gouvernement central azwaki mokano ya kolakisa to kolobela ba oyo bakangamaki kopesa bilan ya makambo oyo epasaki lobi toye kolakisa bino gouvernement central boyo kama message ya gouvernement central on a tina ya kolobela ke ya solo bato wana ya bakatakatanga bakomaki na province ya Katanga po réclamer to basala ba désordre o basalaka biso na kati ya télévision ka koluka tolukaka po information ya ba abonné to ba fan to ba membre o ya radio télévision baza informé na nyonso tozoli bino image oyo boyoka gouvernement central na tina ya message oyo bapesi boyoka après tozonga tolakisa bino comment bato na butu ya lelo susu balalaki bien te parce que bato wana baza parmi bango bakimaki na bandako ya bato mosusu baza ya kobatama tozoyeba te situation eza nano normal pas tellement mais boyoka message ya gouvernement central na ntina oyo bauti kosala batindi message ya parti lobi esalaki message esalamaki lobi na gouvernement central ya Kinshasa oyo balobaki na ntina ya Dans la makambo nuit oyo du epasaki na vendredi Lubumbashi 25 au samedi bolanda 26 septembre courant, des événements tragiques se sont déroulés dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Il serait l'œuvre des insurgés munis d'armes de guerre qui se sont attaqués à quelques points névralgiques de la ville, à savoir la place de la Poste dite place Moïse Tchombé et les locaux de la station provinciale de la RTNC en utilisant des femmes et des enfants comme boucliers humains. Les forces de l'ordre, auxquelles il est rendu un hommage appuyé, ont aussitôt réagi pour déloger ces insurgés et les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement. Les informations en notre possession font état d'un bilan de 16 morts, 13 capturés et 7 armes de guerre récupérées du côté des insurgés, et de 3 morts, dont un militaire et 2 policiers, 7 blessés du côté des forces de l'ordre. Informé de cette situation, le Premier ministre, chef du gouvernement, a réuni autour de lui quelques membres du gouvernement concerné et tous les responsables des services de sécurité. À l'occasion de cette réunion, après avoir condamné fermement ces actes infâmes, le chef du gouvernement a instruit les services compétents en vue de renforcer la sécurité de biens et de personnes de manière à prévenir la répétition de tels actes. Il a en outre insisté pour que toutes les responsabilités soient établies et que la justice soit appliquée sans faille à l'égard des auteurs, co-auteurs et complices de ces actes. Il invite la population au calme et à vaquer à ses occupations. Le Premier ministre saisit l'occasion pour présenter au nom du chef de l'État et du gouvernement les condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Faites à Kinshasa. oyo gouvernement central et kuna tina ya message oyo epase ezaki na tina ya Lubumbashi makambo oyo epasaki oyo bomonaki déjà ba image mais gouvernement central apesi message na ye en tant que gouvernement parent oyo ya constitution ya mboka na biso to eza porte parole to moto molobeli oyo ya chef de l'état auti kopesa communiqué wana ya makambo oyo epasaki mais tomoni bato basirkulaki lobi ya solo totela mbilo bilili bomona ndenge bato batambolaki po totene bato
bame ya komata mituka bame ya kotala bato na nzela soki circulation ezongaki bien lobby bozwa image oyo ya lobby nde bato batama mituka na oyo azwaki na place ya poste place balobaki ezali place oyo ezaki batiaki ka na bango bo totiela bino image wana après tozonga tomeka koanalyse ensemble ma service compétent bandeko nanga awa eza Kasangulu tozwaki image oyo batala ville kotambola est-ce que ville ezongi normal kotala ndenge motala ville ezongi mais bato baza pratiquement kobima lokola babima chaque jour omoni population eza na kobanga nano baza kokebakeba nano koyeba nini oyo bato wana baza na kobatama nano ville province ya Lubumbashi yango wana awa eza kozela juste bazokende kotambola bazokende kozwa bato na nzela mais koteki bato na kati baso image oyo ekokarasire bapopulation eno makambo kuna esi ekomikinia mais bato baotambola na kobanga yango omoni bandeko oyo baotambola bamati awa eza nzela siko awa siko bandeko na ngai awa eza awa poste place bazalaki centre-ville ya Lubumbashi circulation ezongi nango normal général ya FARDC aoti kobima awa po azongisa circulation normal bato nyonso babandi kotambola bamituka nini circulation nyonso eza normal toza na centre-ville ya Lubumbashi nde place ya poste awa tozali toza na biso bien baoyo bakufi baza kaka bamaimai balobi ke na kambiste moko nde babetaki ye masasi kambiste moko kaka nde babetaki ye masasi na tongo ya 5 heures basispetaki ye nde babetaki ye masasi po sinon circulation ezongi nango normal bataxi bis babis ezozwa bato ezongi na bango na Jekamine secteur na biso kuna ya Machipisha nde Jekamine kuna awa toza na ville. Merci. Élément oyo totiela bino bomona ba chef to ba commandant ya ba unité mosusu to ba colonel na ndenge baza ko collaborer na ba bato oyo babengi ba rebelle. Video oyo epesi biso mwa pasi bolanda yango bokomona keno eza oyo video tozwi batineli biso eza moko ya ba commandant azoti na ba élément na ye bakende ko renforcer ba rebelle. Bolanda na image peuple congolais to sengi bino biso to lukande ba information bolanda image oyo ya soda oyo chef na bango atindi akibakende kopesa ba rebelle ba arme po baya koboma ba congolais tozokende wapi na mboka na biso Congo tolobeli ba chef ba konzi ya mboka na biso awa na radio télévision toluka ba information oyo ya kopesa ka population na biso pe na kolobela tina ba autorité na biso insécurité oyo eza normalité landa soda oyo boyoka soda oyo témoignage to makambo na aoloba na tina mokonzi apesaki bango bakende kopesa ba arme na ba rebelle bakende ko renforcer ba rebelle pour baya kuboma congolais peuple congolais ya solo nzambe oyo tosambelaka nzambe ya solo na tina komona ndenge mabongisami ya bato oyo toza na bango tobengi bango bakonzi ba colonel ba général na ndenge baza ko trahir ba chef de l'état eza pasi pe mawa boyoka soda wana après bino nanga tokutana tosola susu nini ezo se passer na kati ya mboka na biso boyoka. Bwana unasema jina yako ni nani? Bandeko nanga ba Congolais ndeko oyo soda oyo azali Congolais. Kuna ranka gani? Apesi kombo na major. Uko soda wa unité gani? Général Maya. Kije ya region. Général Maya nga. Sasa unatumikia wapi?
Général Mayanga ndi mutu General Mayanga bakende kwa Kishuba. ba rebelle. Unamjua General Mayanga? General Mayanga Ukimwona atinda kaba utamtaya. elemana ye Na yeye ya ba anakujua. rebelle baya kubulisa ba Congolais. Sasa hii kitendo ya kuchangana na ba rebelle hii ni mara ya ngapi wewe kufanya? Oyo kakombo ya General Mayanga Mara ya kwanza. Nani alikutuma? Oyo aza na region. Alimituma mlikuwa bangapi? Asini bango baki kuwa 12 personnes. Komanda ya alikuwa na Lieutenant Msafiri. renforcer ba rebelle. Sasa alimituma mukaenda kule juu ya kuchangana na banani. Aza koloba yango na Swahili. Ngana lobeli bino boye po comprendre. Tuza kokoma wapi na Ba APCLS. APCLS na bagaruza. Mayanga. Sasa hii kitendo ya kwenda kupatia ba rebele msaada unaifanya mara ngapi wewe peke yako? Mimi peke yangu kabisa ndio mara kwanza. Population congolaise. Mukaba mulibapatia nini na nini? Patia PKM ilienda kwa ule na deshe na box box naenda kwa general oyo bakone msport na bailema na Kambuzi mulimpatia nini na nini? Alimpatia box ya masasi ya PKM. Yeye alikuwa na PKM yake. Nani akusunga? Nani akusunga population congolaise? Sasa vile wewe ulikuwa naona, uliona kama ni basoda ya gouvernement au bien ni banani? Hapana, mimi sikuona iko basoda ya gouvernement. Ni banani? Mimi naona ni barebele nao. Barebele. Na kisha wewe kutambua kama mnachangana na barebele, wazo yako ilikuwa nini? Mimi naona basi jioni yeye anatutia moto anatuwisha tu. Basi tukao kitu kufanya tunataka kuja nyuma na tuchafika Mungu baisha tuchanga maana nao. Sasa mlimuita yeye peke kama mkubwa hapa betu tunakutana huku ni barebele wenye tuko nabo. Yeye peke ndio aliita deja yeye peke tunakuja tunachanga anasema sasa wale watu sio mimi mtatumia kama ile kazi yeye peke. Basi sisi tufanye kazi. Sasa ile PKM yenyewe mlibatia ilikuwa ni ya zamani bien ya mpya? Ilikuwa mpya mzee, ilikuwa ya mpya kabisa, ilikuwa zamani. Na masasi ya mpya kabisa. Mlitoka nayo wapi? Residence ya nani? Mayanga kani? Mayanga wa Kishuba. Exo namjua General Mayanga mzuri. Hapana, mimi namjua hapana. Na yeye anakujua sana kabisa. Na hii huko nasema kama yeye peke anekala utairudilia vile vile. Ndio mimi nairudia kabisa. Utairudilia kumwelezea kama mkubwa alitutuma tukapeleke silaha na munition kwa bale batu ba PCLS na bagaruza. Ndio afande, yeye peke mimi nasema kabisa. Unajua yeye ni kusema sasa nitisha mtarairi, mimi kuniua ndio kazi yake. Gisi wewe ushamtraire. Aseme mimi nishamtraire, ndio kama nikase asingenyamaza singesema, aseme nilikuwa naogopa nini. Mlikuwa naongea muruga kani? Telefoni kwa Kinyarwanda. Mlikuwa naongea mkinyarwanda. Chaza wa Kinyarwanda na mchamba sana. Mimi kuniona peni nimwambia mimi kusema mimi pale nimejua peni ni rufu tu. Kaka na mboka na bisu kaka na mboka bisu pasaka. Maana akikupata hapa ni kukuua. Kuniua kuna vitu vingine. Juu ya kusema una mimi nisema vile vitu vyenyewe alituma ndani kunisha vile vyenyewe. Mimi niona vitu vyenyewe ya kutumaliza tu sie sema ngomani hapa. Mchanga na wale bia iko. Mimi niona mjafo. Bakonzi na biso bazo mukano ya kuidentifie ba soda wana pe ba pinir bato wana na armée na biso tout ça pour ça armée na biso ou armée zo défendre population policier aza juste pour na ko surveiller ba civil na ba bien na bango soda aza wana pour na ko kanga ko intercaler ba mobulu ba bitumba o eza koya na mboka na biso mais ce que so ba soda ba komi ko donner coup de pouce et pas ba rebelle. Tout ça, c'est une armée. Tu confiance, tu as confiance dans la police, tu as armée. Bakuluna balobi que non, ba policier, baza kotinda bango, ba kesala musala mabe. Bakuluna, selon ba analyse automoni, ba émission, ba information leki, kuluna policier azo pese makasi ya kokende kosala mabe pour kozwa biloko ba pesa ba policier. Lelo ekomi siko na armée, to komo mona susu ba soda, ba konzi, ba colonel, ba komotinda, ba élément na bango, ba kende kosangama na ba rebelle, ba pesa ba arme, ba munition, ba ya kobunisa population congolaise. Wapi to kimela. Bande konanga wapi to kimela. Biso to créer un autre. Ils ont image na biso te. To zu image batine le biso, to tia na kati ya Red télévision. Yango télévision ba bilili wana. Bolandi yango, bo comprendre yango. Bande konanga ba congolais biso tozo pesa message biso musa biso ko pesa message pour na tina congolais azala kimia
tofinga te tokritika te me tolobi likambo wana bakulu na olobaki non bapolisier bapesaka bango batindaka bango bakesala mosala wana parce que parmi bapolisier eza bana oyo bafandi na bakamp balatisi bango bateni bango ya policier ezaki bakulu na mosusu bango ya policier baza kati ya polisi lelo bakomotinda baninga na bango bakesala mosala na koderange bato ya kobuka bato maboko kosala makambo mabe lelo toyo surpris ya koyoka susu keno na armée na biso bakomopesa baélément bakende kosassocie na barebelle mpo baya kobundisa population congolaise nzambe asunga bino bozwi bavideo ete ya moko na moko na biso mpo tomona ntina ya mboka na biso ezala malamu biso tosali mosala na biso atanke bapanzi sango ya kolakisa bino tolobi te ya pamba tolobi totie mpe élément bolanda na monoko na ye moko. Merci beaucoup na oyo nyonso akopanza akozwa message na biso na oyo akopartage yango na ntina congolais nyonso mpasi azali mboka na biso ekende liboso parce que mungu na okota te so toza tolingani mungu na okota te mais so toza bomoko te mungu na okota nzambe asunga mungu na moko en tout cas topesi merci na baoyo nyonso bapona radio télévision toza na mposa bato basabone makasi bapartage baémission na biso na ntina ya mosala ekende liboso. Merci beaucoup toza na bino toujours na bainformation nyonso oyo ezwama tokopesa bino. Merci.